Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir notre vidéo. Avant de regarder cette vidéo, veuillez vous abonner, partager et commenter. Vous vendez la vidéo dans ces affaires, et tamboli makasi na toile dans ces affaires, ba mutakaliser dans ces affaires. Na uta koloba awa chaîne na biso tant tu yaka koloba makambo oyoyo ezalaka te po tolingi yango ezalaka pona kobenda batu matoi pona koyebisa bino ete dignité humaine basakanelaka yango te bomoto na biso tita mundela sali elamba bakoko na biso na kala bazalaka na bilamba te me banda ko sala effort balata makasa na mangwanda botala ba film ya Yesu avant Jésus kutozaki balingwanda ba makasa ya minene batu bawe bamba bandundu na bakongo bangungulu babengo bangungu bateki bando sela ngo bakwanga na bango yinto babenga ngo yinto nde bando so ngo ba mikangi misuba ba makasa bitabi linko loba ete nzoto ya mutu eza sacré ekoki komona na mutu nyonso tuti sauf na partenaire na ye lelo koma mwana mwasi nyonso tu soko pesi $10 $20 $100 oyebisi etindela na video na yo alongoli oyo ayebilamba pona kosalela yo ba video kolakisa ye ba parti obino bolinga nde bomona ke longi bolinga ngo te maboko bolinga ngo te bozala ba parti bolinga omona na video. Or biloko wana nde freiner jeunesse, ils ont freiné émergence, ils ont freiné même connaissance. Yango zo mona lelo ndeka ne sarabino ko pesa bana ba téléphone ou ezana internet et komi ko bangisa pona nini moi nous ana posa za na connaissance mususu tango zo pesa téléphone ezana internet akokota na Facebook akomona makamsu akokota na TikTok akomona makamsu yo ebike mwana na ngaza mwana nzoka mwana a développer ba connaissance ayebi emsusu makambo yo yebate
et biloko abongo eza mpona bino bato lokola badanseuse na biso oyo na mokuse tokobenga bino ba anti-valeur ofingisi société, ofingisi patron na yo fere, omifingisi yo moko, ofingisi mama na yo, ofingisi papa na yo. Biso na chaîne na biso toza ba hypocrite te. Ndenge kaka ba mikolo balobaka mutu oyo alongoli bilamba po alakisa yo ayoki soni te, bongo yo mutu kotala oyo kasoni. De yondo osali video biso oyoki biso soni te, bongo biso poto tia awa na kinam il faut toyoka yo soni. Nous allons relayer ça na chaîne na biso kaka sikoyo toti na video pona epesa ba o batikali leso. Et souvent ba vidéo to tia kamo mingi na suka to tia sikoyo te, mais to pesa na no conseil ezanini lelo boyebete ko bonga ya mutu éducation pesa la na kati yango monaka tozana ba vie ezana ba classe par classe, même soko keluka musala batu na kota na niveau ni so ba monike oza D6 batali compétence mo ana ki D6 na e akopi ko sabo ko za pe na moins chance over na bureau au coach. Oh, aza gradué mbala moko aza licencié ba memie boye eza niveau par niveau. Ce qui peut bien l'autre côté au suka na 4e ko za pe nini tellement suka na 4e za des humanité za la mo place landé la ka supervision ebi ko koma au sala ni o ata ko koma na ebi tatani te welu kam abo ça ba kombo eza bo pesa kombo la vie eza niveau par niveau. Maintenant bassesse na bino wana bozolinga bo a freiner mers bien future génération na makambo ya mabe de génération na biso ki chasse à l'éluse ya obeba makasi biso ezaka na kala suki mama mukolo ozoya na nzela azosuba fo hôtel mobombelo ou bien bozo kende jeune fille moko boye kaka liputa ni sieti fo balu kokani miso. Mais lelo bana mikiso liputa mukolo ekoyi babandi osiek la babandi obeta maboko ba do mona ke makambo vraiment satana ko mozo place na mboka o. À l'époque c'était pas comme ça. Na kala mutu nyonso to ebete bolumbu ya mutu pesa kalibabe. Mais lelo mutu soki mwasi na mobali bakomi kaka na relation elo aligosa ko senge so bazwi retard na rendez-vous bien mozo na poto tindela ngati esa na bino ndenge ya mozo mona lelo comme donc jamais ko fanda na Kinshasa au sala 3 jours chaque ça 5 autres vidéos ya mutakalisation. Il faut kaka ndeti biso tu Jeannette Kinam to beta ki makambo karato linya na bisongo lisusu te ko tia moteni nini. Mais tout le monde a remarqué que tant que tozo tia ka pression tozo dénoncer ils ont ça la rappeler moi soni tout le monde attend page na biso ya Molière TV tout le monde ba page ya ba mère boss ils ont publié en moment que bato bazo na sali boye na boye ba osala nga boye boye ba osala boye na grand libulu ba osala boye colonel Patrick a publié ngai de moni na oyo ya danseuse ya Ferré to lobaki to kotala te ke poza danseuse ya Ferré to kotala te poza ni aza ya fa bango bazana musicien journaliste donc ba éducateur à masse nyonso boza ba éducateur à masse soko sali loko masse ko kopia ngombala moko masse ko kopia ngo nozo belo moko boye Cristiano Ronaldo alekaka na présentation moko boye ba servir ye Coca-Cola atia ngo boye azwi mulanga Coca ezaki excuse azwi mulanga Coca ezaki boye na mesa apusi yango na boye apusi yango asengi mai tant que Cristiano pousse attends que dès atia loboko boye Coca-Cola perda 1 million na minute. Donc éducateur à master tout ça là na basina bani Cristiano buta a s'excuser que non na sala ki ontena ni na zana pour sa mai mais ndinga tia kamo boye message make eza mabe bazwa ngo lisusu te boye ndenge mo pena bino boa ba danseuse moza bani toza na bitumba na este toza na bitumba na mboka fo bo motiver batu wana nde to lia kana Kinshasa to mela ka to sikaka na este za na batu bazo tambola na bifunda bazo bate ba ke déposer ngo wapi bazo bate ba kusuka na ngo wapi mais bino
et wana nyonso to lobela bino le côté ko ezo préoccupé bino ko tikala ka bolumbu ko bimisa ka na réseau soki eza bakisi na bino po bokoma na succès tout vraiment bokoma na succès te bando balukela bino do ekoma komakelo kwa mtu moko ale mutamakila mabe do eko balukela bino po eza kitoko te liste eza mulai so to ndo tia ba video eza ebele héritier wata Mike Kalambai mwasa Mike Kalambai Peniel Michou Denise Duchochoy baza ebele pasteur wana yakana wana donc tout le monde a déjà exaucé un cas ya bani ko sala biso basi ngongezali ngonga boyebi ete intervention ezaka souvent ba minute milaité pour te yaka souvent ko interpeller jeunesse ko interpeller ba parents ko interpeller ba foyer et ba maman bo surveiller bana na bino makasi ya bilenge ba fille o bazokola sika et bazana moi faiblesse tant to kola ka tozana mo ba faiblesse ko zanga boyebi to sala makamna na se ya sentiment ya posa ya nzoto ya adolescence ya puberté soki yesika muto akomaka sukali do o kaka kotinda sala sali pona kaka asepelisa nzoto siko ba papa na ba mama boye bandenge nini ba maîtriser ka mwana mwasi boye bandenge ba maîtriser ka bana mibali pona to mona makambo oyo te na fuki d'ici boute ko mona video mwana moko wana ya soki ba na 13 ans sous 23 ans et kangaki monde pona nini eza encadrement bakolo balobaka ebale tengama po etambola ka yango moko mutako encadrer yango azala kité ba parents place mozali bozala botika bana na bino bazala mibali bo encadrer batambola na droitier bola sabon ko banga nzambe bola sabon ndenge nini batambola et vraiment ezala ki bongo ngai ndeko na bino motinda mi ya peuple. On a colobé là Nzela et Jeannette Knam Télévision. Je salue aussi maman Jeannette en passant. Je salue aussi papa exaucé en quasi frère en Christ en passant. Et na tombé kaka ba bonne guérison, voilà. Il est souffrant. C'était ça notre préoccupation. Donc on n'était pas venu ici pour vous distraire ou bien pour propager la bêtise ou bien propager cette vidéo d'une manière des vagabondage comme on dit, mais tu es ça la moto que ça la vagabondage tu vas vagabonder tout ça tout mon copé mitou et ça là tout ça éducateur à masse ndeka kana olo na ko ya teke vidéo ya mwana fere yeboye wa sali boye ngana na ebinde ba finga kati ne ba kande ndenge ya kopesa bino conseil ndenge ya kotamsa bana et voilà donc c'était ça notre souci et suivez à l'image ba makambo basali suivez partagez et commentez.